Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Bonjour la famille. Regardez qu'on a vu moi si la combo ya bijoux d'or. Maman bijoux d'or na outi ko sala lelo ba course. Sali ba course na lobi non. La sala moi vidéo oyo avant na ke dekolamba parce que lelo nazo lakisa bino recette moko. Mingi ba yebi na bango yango, mais maman bijoux d'or alobaka. Pourquoi pas kolamba kaka parce que ezala mutu mususu amso sala na yango na modèle mususu. Omoni nde maman bijoux d'or o sala. Et puis si on pose à kolamba, lelo maman bijoux d'or lamba nini no lamba soso. Batia mwamba na champignon ba bengi ngo mayebu. Soso langeza ya ndenge nini soso langeza liba soso ezala na mikuwa te. Soso langeza na poso te. Donc botala recette ya maman bijoux ndenge nini na kolambela bino. Soso batia mwamba na champignon. Maman bijoux d'or le babo ke musika te oza toujours na Bidor TV bozala jamais déçu. Na mutu yo surtout okuta na vidéo na pour mbala liboso. Nanu o s'abonner na Bidor TV te naza ko inviter o s'abonner na Bidor TV, fina croche la notification pour la biloko tout na banda kotia o e komela kayo na facilité nyonso. Maman bijoux d'or na sala makambe belé. Maman bijoux d'or na sala promotion ya maison de passage na biso sala matongier na Irebu A37. Maman bijoux a lobini okendeke na au Congo contacter nga. Kobuka la te contacter maman bijoux pour ça la séjour na ya malamu na Congo. Sans oublier na sina komindaku nazo kita sikona kene ko lakisa bino biloko nini nazo lambela bino. À bientôt. Bye. Oui bande ko langa ka ande na uti ko yebisa bino sikoyo na lobi na bino lelo na eko lakisa bino kaka. Ndenge nini maman bijoux alambaka soso oyo nga na benga kango samikuwa. Soso na nga ya samikuwa ya ngoyo. Soso na nga ya samikuwa ya ngoyo. Soso oyo tosomba ngo kala ba supermarché ete kama presque na magasin nyonso soso oyo ya samikuwa. Soso na nga ya ngoyo. Nazolambela bino lelo soso oyo ya samikuwa. Mususu tosomba ngo basi ba kata kata yango na magasin. Ngala sombi eza mibimba boyenga mo nazo kata ngo. Na olamba soso oyo na kotia yango mwamba. Na kotia soso na nga mwamba. Na kotia soso na nga champignon. Na kotia soso na nga litungulu. Na kotia soso na nga ai. Papi ai. Na kotia soso na nga ai. Na kotia mafei na nga solo. Na kotia muscade. Na kotia tomate, eza tomate na kati. Tema na ozwa tomate mo muke kaka, tomate. Et puis na kotia mafuta ya huile. Nga nazolamba na mafuta oyo parce que mafuta ezomona na susu te. Maglinga nazana nga nango. Mais na préféré kolamba na mafuta oyo ata huile d'olive pe okoki kotia. Donc na osala na olamba biloko na nga na biloko oyo nga na tieli bino awa. Na otia vegeta. Na kotia mwandambu ya mungwa. Soki na moni mungwa ya vegeta kokite na kotia mwandambu ya mungwa. Recette ya maman bijoux lelo ezali soso oyo ya samikuwa na mwamba batia champignon. Batia champignon. Na kokata yango kaka awa na misu na bino na kokata yango mike mike. Oyo eza champignon na nga na sina fungoli. Na tungulu na nga yango na sina kati kati litungulu. Ai na nga pe na sina kati kati na zumwa de mbuma na nga ya ai na ti awa. Na kati kati ezali awa. Fei na nga yango yo. Ngala zala nga bitida osukola ngote me. Mwa fei na nga solo yango yo. Na otiaka mwa mibale. Esili biloko mama bijoux akolamba ba mwa ba épices na nga yango yo. Sauf que na obakisa muscade ya poussière na vegeta. Donc nazo kata kata soso na nga ya oyo ya samikuwa. Soso na nga yango yo. Manje. Soso na nga ya samikuwa yango yo. Comme pour gosomba oyo déjà basi ba kati kati na supermarché. Yango pe na somba kana ngo parfois.
na kotokisa soso oyo na tokisa mo kata msusu na moi mungwa na tie moi ba épices après so na moni ke oui soso lange toki bien ndena ya kotia mwamba na suka mwamba pe na kotika ngo moi mukie etoka sinon ekozala solo ya mobesu. Donc c'est ça, et ça la recette moko vraiment donc ya rapide soso o mingi to lamba ngo mono mutati toti crème fraîche na tiaka crème fraîche na sala ngo pena ba poivre na sala ngo pena donc na ba légumes ebele différents mais les deux nazo lambela bino yango na mwamba et puis na champignon. Ils ont la capé bien à brocoli. Oh la deux bien au brocoli. Na brocoli pe soso ils ont la kito makasi. OK, et puis soso ngo balobi yango vraiment ndem teza. Là il faut kolia ka soso oyo par rapport ya kolia ka soso ezana mikuwa, soso ezali na ba poso. O ezana mikuwa te, eza pe na poso te. Donc c'est ça. Katela bino yango et puis na kotokisa ye bon mona ka deli ba genre lamba pour partager vidéo ou peut ça ma bijou d'or toujours courage parce que ceux vous partager ba vidéo ezo talana et puis ça a vraiment courage en ça là on continue ko sala musala ce ba vidéo ezo talana te et lembisaka donc c'est ça. Parce que bande communes tous en habitude il y a que partager mimi ba bêtises buzoba par rapport au partager comme sur vidéo maman bijou lambi so tant maman bijou lambi on fout la même pas par rapport ce maman bijou tete mo maman bijou so finga mutu mo be ande wana ndi botala ngo rapide pour partager ba vidéo pour ne pas ça maman bijou d'or courage parce que pour na ya ko la no ba recette kala nazaki vraiment na bolingo ko la ba recette ebele mais tellement na moni na compara ka vidéo tam sur na beti lisolo etala ma bien surtout so lisolo ngwe kie moi mukelo kwa ba polémique ata maman bijou bien linga polémique ata maman bijou bien linga polémique mais ce que kie moi mukelo kwa ba polémique bo partager bien par rapport na la ki sa ba recette maman bijou alamba trop ça ba maman mingi balanga maman bijou na ba recette na ye. Merci beaucoup Nabino. Merci beaucoup na maman Louise na colonne moi ça papa Ndoya. Oui maman bijou na tala ki recette na osala ki mapa wana c'est bon il faut landa kango. Merci beaucoup na maman Ariane, maman ya ba Diver, ba Loria, ya ba Jonathan. Merci beaucoup na yo. À partir à 10 bourgs. Merci na yo ndeko landa maman bijou. Donc c'est ça. Si vous avez la maman bijou, il faut que partage la vidéo là. On a fait le partage des alliés. Vidéo peut être la mara bien par rapport au petit karanga moko. Na partage. On te zoome mon kadi ngoyo. Na sina kati wa matungulu. Zomo ndi na kata. Soso la ngana benga ngo soso sani kuwa. Okoki salela bana neti boye bango olia ngona loso. Bana bakoki kolia yango pe boyi kosala kolia ngo pe na semoule, oyi pe olia ngo na kwanga, oyi kolia ngo na eloko nyonso tout vraiment olingi ya semoule koleka kitoko, kwanga pe koleka bien parce que ça déjà na mwamba na kati. Donc c'est ça. OK, on a pas ça moi place maïs au palais. Maison de passage na biso na Congo, eza na Kinshasa, na Matonge, na Irebu A37. Merci beaucoup na bandeko nyonso o bozokinde bo pesa vraiment bijou confiance. O bozokinde kuna, merci beaucoup na maman Aridja. Maman Aridja, merci na ba promotion na yo, merci na ba publicité na yo. Ndenge oza ko sala po na maison de passage na biso. Merci beaucoup na papa na biso Sanari Masamba quoi. Merci na papa Joujou.
Bon, bomoni soso na nga oyo ezanga mikuwa yango oyo. Sikoyo nazotia mwa mai muke. Natie penza mai parce que mai oyo ya mwana nde tozo blamba nango direct. Alakisa bien na kati. Soso na nga yango oyo. Sikoyo mama biso osala nini? Napelisi ka moto na nga. Natie na nef. Après, kopelisa moto na otia ba épices na net oyo ya poussière. Na bandi na végéta. Natie végéta na ngai. Après végéta ezaka na mwa mungwa. Après végéta natie mwa muscade na nga. Muscade ya mama bijou yango oyo. Natie muscade. Matungulu, ail na mwa feuille na nga solo. Nasopie ka na kati nyonso. Nazwi champignon na nga. Natie champignon na nga na kati. Oyo ezali tomate. Tomate na nga tema aza ya minene. Parfois nasombaka oyo ezalaka basi bakata ye neti ba oyo tosalela pizza, mais oyo namoni azali mibimba na kati. Oyo eza tomate. Lokola aza mibimba boye nazwi ka mibale. Kompo kolamba ba tomate oyo ya ba salade, ba tomate ya frais. On aza na saleli tomate ya frais te, na saleli ba tomate na oyo normal. Ba mbuma wana na okata nazo fina ngo. Kata mbuma oyo ekoma mwa mike par rapport à tango mibimba boye. Moto bameza déjà ya kopela. Eloko etikali ka natia awa ezali natia mwa mafuta. Et puis soki etoki mokie nde nazwi na ye kotia mwamba. Donc c'est ça biloko oyo ekoumela te parce que soso wana azaka déjà pété. Izaka ba épices mama bijou atie elemba. Tomate na nga yango oyo. Na kati ye kana mbeli. Kompo ko nika ye kompo ko mixer ye ata ba matungulu oyo so kompo ko mixer. Mama bijou na lobi mayele sila katenga peta msu na mixaka. Lelo na lobi na olamba kaka boye parce que toza pressé. C'est ça. Tie tomate na nga na kati. Eloko etikali na omeka kaka soki nakoki kotia mwa ndamba mungwa muke biloko na nga yango oyo. Donc Fatou boka na colonne ba recette ya mama bijou yango oyo. Mama na biso Claudine na otia mwa mungwa muke. Claudine orem mungwa mama bijou yango oyo. Pour partager vidéo oyo on a tant que soit éviter que soso oyo ko lambela mona façon mama bijou do lambi moni ndenge ezali est quelqu'un mafuta awa na mwamba et puis bakisa bisu elo côté na ti presque nyonso na ngai na tia sauf que mutu mutu za na bali azana ba comment je peux dire mutu za na ba épices na oyo ya sekala ka wa préférable ba mingi na sala muscade sala ka ail parce que ail ça bien la santé. Matungulu ba presque ba mama mingi basala bango. Donc c'est ça o ba paprika ba nini za ba recette musu esenga na ti ba biloko wana mais za ba recette il est facile tellement la pizza ba épices mingi te. Ça il a ba épices wana mingi mibale misa tout temps na baxina moi végéta na ngai. O eza mafuta. Aso mafuta oil na nga. Asopi bouquet. Na biloko parce que akota mwamba za na pena mafuta. Recette mama bijou za bien moko mama nanga yeleka. Sikoyo okoki pe kobwaka pe mbuma ya pilipili na kati. Soki olingi mais nga na otia na mbuma pilipili te. Na olia na nga ka boye parce que tozo lia na bana. Asina saleli bango loso ebeli. Tozo zelaka biloko oyo ebela. Ndenge eza boye ezotoka
so na moni toki mwa muki ata siko pe na kokotia na ngango mwamba pe na kokotia yango mwamba parce que la moni ezotoka resho na ngisa la paix rapide makasi moni biloko mama bijou ndenge ezali soso na ngai yango oyo quand peu kokosala bondenge mama bijou asali okati ba pomme de terre otie na kati so otie ba pomme de terre na kati en tout cas de préférence kotia mwamba te kotia mwamba te otie na oka ba pomme de terre na kati pesi bana bakolia comme pour kolamba kandi na lambi boye sa mwamba opesi bana na spaghetti bakolia mais sikolo kwa nazotia mwamba na loso ekoleka nango na kwanga ekoleka et puis na semoule ekoleka ça dépend ezala bato mosusu kutu balia fumbwa na loso ezala bato mosusu kutu balia fumbwa na mapa donc toza na modèle na ye alila c'est ça sikoyo na bakisa mwa ndambo ya lutu ya mwamba il faut pas ezala peza pe ebele déjà moko mwamba ngai mwamba eza lokola mungwa nayebaka yango mpenza soki biloko ebandi kotoka nde na oyeba soki nabakisa obe nabakisa te natie neti moko na ndambo moko na ndambo evandi wana eza lokola nini babenga yango bitoyo ete bitoyo te biloko basangisaka bosangisi mbala moko ale olobi bo solution na kati ya solution ekoyebana après donc biloko mama bijou alambi nasangisi biloko to à la fois après na ofinika bofini kunanga et puis tokoya koyeba résultat nango après biloko ya mama bijou yango wana natie mo ndambo mwamba nanga yango wana donc sikoyo biloko oyo ezotoka résultat nango kala mingi te 30 minutes c'est beaucoup biloko oyo ebeli tokutani bientôt soki biloko ebeli merci bika nde nalobaki so biloko nanga ebeli nakoya kolakisa bino ndenge biloko nanga ebeli biloko nanga yango oyo en tout cas esali ba 20 à 30 minutes biloko ebeli soso nanga nalambi yango oyo kisalaka yango na mikuwa te eza nango mpe na baposo te natie yango mwamba natie yango champignon bomoni nde nalakisaki bino biloko nanga ebeli nazo présenter bino na sani ndenge ezali en tout cas ba mama bomeka kolamba biloko oyo na ndaku bokozala jamais dessus vraiment eza kitoko makasi lelo bana bakolia yango na loso okoki mpe kolia yango na semoule okoki mpe kolia yango na kwanga donc spaghetti yo pe kaka eloko nyonso tokoki vraiment kolia na katikati na biloko oyo mama bijou d'or alambi. Vraiment merci beaucoup na abonné na ngande bopesa nga confiance ndenge bo s'abonner na Bidor TV vraiment merci na bino bon continuer ko s'abonner na Bidor TV massivement donc soki ndeko oyo ozota la vidéo oyo na no s'abonner na Bidor TV te mama bijou aza ko inviter yo s'abonner na Bidor TV fina croche wala notification pour biloko tout otiaka ekomelaka yo na facilité nyonso mama bijou abeta masolo oyo ezalaka non polémique masolo na mingi ezalaka vendredi na 20h30 samedi na 20h30 donc ceux qui n'a raté kotia vendredi na koki kotia yango samedi na 20h30 ou bien tous les deux jours wana ceux qui masolo ezali donc ezalaka vendredi na 20h30 samedi na 20h30 toza na émission na biso to sambela elongo oyo ekambami na ndeko na biso ya mwasi mama na biso mama Beya ezalaka chaque dimanche na 19h mama bijou asala makambo ebele nasala ba émission ya ba amser nasala ba promotion ya biloko ya bato nasala promotion de star donc nasala ba publicité mama bijou atara ba filme natara makambo ebele natara ba information sur le kala Congo nyonso tout mama bijou do asalaka awa biso totiaka nyonso sauf que polémique to lingaka te donc ndeko oyo zotala vidéo oyo partager vidéo oyo pour la maman moko ayebaka te tamsu balamba soso oyo na modèle nga na lambi okoki pe kolamba ngo na dongo ndenge eza bongo okoki pe kobwaka bamboba dongo na kati antuke kozala vraiment kitoko makasi bosa abonné massivement na Bidor TV bozala jamais d'ici naza ko inviter bandeko nyonso bozokende congé na Congo contacter mama bijou pour la maison de passage na biso eza na Matonge na Irebu A37 kuna visite et ça la marakaka il faut un rendez-vous ce que vous rendez-vous et pas mama bijou na opesa au numéro à gérante nanga donc batuna yo ba bengiye basalani ba rendez-vous na bango après ba ke ko visiter ba chambre soki olingi
Donc merci beaucoup na batunyo surtout au pesa Maman Bijou confiance. Oyo bozo qui est la maison de passage na biso, oyo bo s'abonner na Bidor TV. Maman Bijou a lobi maison de passage na biso na kati na moto za na boutique. Oyo biloko longo mingi te ka makanli. Donc toza les sous na voiture à location na biso. Soko za na besoin ba ya ko zoyo jour okokita na ki to ya kapé ko zwa batu. Donc wana obe au solo likala Maman Bijou na pesa ba condition nini oyo bakoki ko ya ko zwayo soki outi poto. En tout cas maison de passage na biso eza na pona bino ya ndeko ozo talanga benga Maman Bijou sala réservation à place na yo okozala jamais de si mbote na babone nanga mbote na ba mosi nyonso esika bozali mbote na ba copine nanga. Merci beaucoup na bato ba soutenir nga. Merci beaucoup na bato ba partager ba vidéo nanga. Merci beaucoup na bato ba tiaka ba j'aime na bango na ba commentaire. Merci na bino bo umela. Maman Bijou alobi so moninga zo sali loko na ye ya malamu pourquoi pas ko féliciter. Moi j'aime na yo eza signe ya ko féliciter mutu ya pesa mutu courage. Commentaire na yo ezo pesa mutu courage. J'aime na yo eza ko pesa mutu courage. Partage à ma vidéo, ceux qui ma vidéo ezo tala ma epesa rapé biso courage pour la continuer pour ça la bino musala. Vous allez toujours na Bidor TV vous allez jamais ici na tili bino ba publicité à maison de passage na biso. Ozo kele na yo Congo contacter Maman Bijou au kozala jamais ici. Bye. Obisonyo zona bilore boutique tokota na biso tolata voyant simba mbogartala hey ezali na ndenge na yo mwani balobi tokota lelo obisonyo zona bilore boutique tokota na biso tolata voyant simba mbogartala ayezali na ndenge na yo mwani ya matonge maison de passage na biso ya goyo maison de passage na biso ezana ba climatiseur ezali climatisé maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37 maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres salon cuisine. Tous les 2 chambres on est dans la toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement o ezali kaka salon salle de bain chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso o ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na do salle de bain na ona kati. Chambre o ezali ya pamba o ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre o ezali chambre salon cuisine salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na ba lune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekeyi totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza ko bengisa bino. Mwana nyonso to ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique o bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro oyo moni, réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo okozala jamais déçu. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent
passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye. Oui, botali vidéo na biso ya publicité, voiture na biso eza na Congo, moto lingo kende na yo Congo, contactez Bidor TV na voiture oyo tu komona okozala jamais déçu parce que Maman Bijou d'Or alobi eza po na biso ba diaspora. Maman Bijou d'Or naza na besoin ya ba partenaire. Yo partenaire place aux alliés, contactez Maman Bijou d'Or. Maman Bijou d'Or a besoin de micro, Maman Bijou d'Or a besoin de ordinateur. Vous sepelez na musala nanga soko lingi o soutenir Maman Bijou d'Or na musala na ye numéro nanga ezawana. Merci.